ya soulier. Artiste ne met jamais souli. Sapatou pena leli nandenge nangaye. Aswa kate ya sui. Tika lelo ya sepela. Ekota kate ekoti bitene lo tele du kruekeche. Soto nangan soto. Sapato esi so ozamwa na njili. Na chango beti na njili kimbanteke. Voilà. Mwana chango beti na bakisi. Bembe. Lèvres, bembe, c'est vrai, pas vrai. Joyeux, basalarissime, l'amour. Bolingo, nayo, yezali richesse. Zambi sangisa, destananga na ya Natalia. Ayate, kote kangai, awana katia motema. Asi a changé ma kambo, akomisinga imoto mosusu. Na sourire yanka, akomisinga yingambo. Misoya pamba utala kinga, kata motema Hiroshima. Vana banda, oni avant grand on beta musique et puis surtout quand on a nos potos parce que moi combat mon gezalaki et tout musique no beta sousté nengi ba prestation nengi zalaka. Alors 2017-18 surtout comme confinement, c'est nous qui jouons partout, Suisse, Allemagne, tout tourner vraiment. Même na tapis rouge, on a qui ceux qui m'ont pendant se retrouver. Oh yebisi biso lobi natanga kala ba vie ba beta concert etikali ba leader oyekola vocal mabiala na concert na Bercy. Na ba arena yo ko li concert a mototé. Na ba Lille o ba tu ko beta yo ko li concert a mototé na ba concert a Fali. Au moni pété ba bimisi mutu selon ne ka ba dire na yo. Artiste e mo nda yembi makasi. Yemo ko leader vraiment en tout cas a mi pesi 100% mais na nenga faute na nenga pena ya polémique té. Anoko ba s'exprimer té. Parce que le logo au long de ce pays peut tout le monde user ma casse d'interprétation. Bogananga yo. Surtout quand tu as des émissaires, tu as des émissaires, on a besoin de la wana. Ok, bah, tu pas trop compliqué, mais colo badona zali. As des émissaires, mais qui m'a côté à Gims. Ils sont interprétés les bisous les Gims congolais Fabregas. Les Gims congolais. À comment Gims? À comment Gims? Très spécial. Para spécial à bisou. Dans mon mon guide, c'est extrême mon talagi abu tout Brenda. Brenda no mabongo. Nzembo ekota ngai eza talani. Nzembo ambila Brenda boy. Mai Brenda no mabongo. Alelo ba faire ndé ba osala o ba osala na ba fali pour pas ndé ba osala o ba osala. À part bango na génération banane au mona boy ba envisager lobby ba ko remplacer bango lobby. Biso ça pas tu ambi foyer. Soit yoga maxi single wana. Biso to continue ka French papa. Ah mama imalela ureli malela Delphine Lumbila mama wipa Jerry Kiaro ah nawe você se latir. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir chez vous. Bonsoir na Baïneso Balandara Biso. Bonsoir na Mbandaka. Bonsoir na Maniema. Bonsoir na Okatanga. Na Kotonioso Balandara Biso na République démocratique du Congo. Merci. Ezabongo, humble serviteur na Bino Patrick Massidi. Oaza na présentation. Ayambeli Bino Moko ya Bino l'artiste musicien na Kombo ya Sapato Aki. Toromeka un peu to solo la Nyonso Etali musique. Toro solo la carrière. Ya Yemoko solo. Awa Mbandako est vrai déjà. Awa na Katapoto. Et tu évites ce gabeta musique pas ya ba grand grand musicien ya congolais tu remeka un peu tout na parcours musical na eto solo la o nyonso esengi na kata carrière ya musique na oyo pe lobama na kata musique. Merci na bandeko batala rabiso, merci na yo Pamela Soleil 10, merci na Eric et merci à toi aussi également na
réalisateur Nabiso les plus frais, les plus intelligent. Il y a bienvenue à Froda Combo ya papa, Bimana Combo ya papa nae. Merci na bandeko nyonso bazo soutenir équipe Alain Salambi, je te dis bonsoir à toi. Junior Botas, je te dis bonsoir également. Merci na bandeko nyonso toza bongo na moko et artiste et musicien Nabiso Sapato à qui j'ai dit bonsoir non. Bonsoir Patrick Massidi sans microbe. Bonne santé. Santé kitoko. Beau garçon hein. Orlando comme d'être sur la gare, ça fait longtemps mambo ou meli vraiment melelo. Rêve na kokista mi pena na zapemena Patrick Massidi sans microbe. Voilà. Comme on a Sapato aza musicien ou a œuvré à plus na Paris, ville parisienne à na ba karaoke na biso ebeta maka na katapoto alobi Masidi lelo na décider na sala carrière solo la nga moko na bimisi ba biloko la nga ozo senga pe batu bachanga po ba découvrir nga mais na yemba na interpréta ba ndeko belé na ba légende lokola Koffi Olomide na ba artiste musicien ba grand ya musique na biso lokola Fally pour pas faire rigola pourquoi pas ba ndeko na biso nyonso ba na nouvelle génération oyo Masidi lelo fona le na TV ba ndeko ba mona biso na ebité ndeko yo posa un accord musical bo perdaki ndeko na biso moko na kombo ya Zulema na ebité message d'abord nini okolo bana ya BCB Genius yango monika soki lelo na yaki pena na tenue ya noir boy pour rendre hommage na Yazuli parce que Yazuli aza jumstu tokutana kana ndeko na ngai ya Chuda Milito alobaki Yazuli to aloko aveni moko ba veredi baza numéro 1 na numéro 1 aveni moko ba numéro 2 ba numéro 3 biso ba sapato to na aveni wana ka biso ba kota ba numéro 100 et mo bongo Yazuli ba comprendre ngote Yazuli aza to zana Yazuli aveni moko na fois to aveni pena ya chant. OK na ndenge ya chant to aveni moko na ba Yazuli soko moni ba couleur na yo mona okuta ba fabricas na kati okuta ba na ndeko na ngai Milito na kati donc na ngape na koteka na veni avec Zuli parce que je me souviens na ndule moko na terrain waya na Kingabwa via na pesa na pende lengi ya champ mona Kingabwa yo pe Kingabwa non na vanda penda Kingabwa mukeme na pena précisément pena base na changu wana changu ya tongo donc on a ngi vanda banda ne grandi pena na changu na ngai ba vanda banda na sana hommage na Vezuli nelo moko salaki na nzembo Francis Kalombo na sana rendre vena nga Zuli ma hommage et à son âme l'artiste ne meurt jamais. Nabi kende unanga ireka za wana kangelanga mwa Lisa ponge pole mukoko maseba wani bomba papi kiyimbi kase yodi na dimisi ya soulier artiste ne meurt jamais souli sapatu pena leli na ndenge nanga azwaka te ya zwi tika lelo ye ya sepela ekotaka te ekoti bitene teleli kurekeche soto nanga nsoto lisa ponge pole mukoko maseba wani bomba papi kiyimbi kase yoni na dimisi presse bebe yodile mambo lelo ndepe ya komi moto akimikise mungu akoma na ye ya Jose Mukeba apanza suve ntango papa shari mabeye yongo abike na kaya ya kipete alfa kapitao apesa ya marke ngoyi bebe tasi azwaka te ya twi tika lelo ye pe asepela ekotaka te ekoti bitene nzoto elali kurekeche nzoto nanga nzoto nzoto abinanda mesanga teshe kaka nzoto nanga nzoto izamaje elati yoji ya mamoto ya sulie patuna leli ça ne meurt jamais. Voilà. Ah, maman. Il s'appelle comme ça, ça passe. Bandeko nyoso bakota la pozo découvrir talent. Voilà baloba belé na poto artiste musicien. Ceux qui va vandi na poto bakomaka simi awezaka cimetière ba musicien. Ça pas tout. Les lots peut confirmer maloba wana poto za cimetière ba musicien. Bon, cimetière la mission dans sens que bato ba traverser c'était. Peut-être biso ba sapato boye. Donc na la raté ezala na boulot, ezala na parc nanga kota palais, to boulot nanga ezala pena mingi nde koyemba. Sabato siso ozamona njili.
na chango beti masina njili kimbantseke voilà mwana chango na chango beti na bakese na chango na bandaki nanu koyemba na palais tango basiri ba album ya ba chacho bane bene ko bima basiri ba fena so bailo beta basal ba présidence ipo yanga motema basiri wana to bena bana mike ayimbaka déjà na palais et na ba année 2003 2004 tu ko intégrer orchestre Kabwana qui na collège noble. D'accord. OBG musique sa rival bano beta ba refait le rideau ya ba wenge musique za pena grand mouvement na kacha masina. Alors tant ba Kabwana na collège noble parce que papa Sonier Tchou mon père Sona malgré changer combo ya OBG musique comme ma collège noble. Ba fait musuba telemela kiango ba zonga na ngona masina. Alors biso ba sapato ya ko intégrer mouvement. OK. Pour intégrer mouvement en 2004, Zakari Baba sur la émission, à la concours, il y avait 4 communes qui ça. OK. OBG Musique Mara premier, na mise sur la quadra Koramana, Karchula Temo Bimba. Mara premier, il y avait 4 communes au Bimba. Wana go du Sero. On est Salama Wapi. Salama na Fikine. D'accord. 24 communes, chaque week-end, avant, orchestre Mounene Beta, le ba quartier latin, ba Wenge, ba Vena Soba Karamapa Beta. 24 communes, na Beta, ba jeune talent. Au moment que Sobi 2004, ba Michel Lelope, ba Sobeta Lelo, ba Zakite. Leader lelo bazaki te banani bobetaka na ba jeune talent na o babima na lelo na génération na wana banani o mona ga lelo na développer yeto betaka na e en tout cas na ndenge ya OBG musique sa rival na yebiki ba orchestre matete yaka ba orchestre ya bandale yaka ba orchestre gombe yaka mais ya koyeba boye pena zaki focus na ngote biso zaki focus OBG musique zaki pena déterminé kulutu na so zakari baba so témoin obetaki de ba orchestre nyo soma ya Congo. Il y a Kinshasa na Loba, 24 communes. Tout le premier, premier, tout le monde a orchestre la Bianca. On va la deuxième, c'est 5 premiers. Tout le premier, après tout le premier. Après, tout le studio. Ma bongo ba pesa ki wana ba près de Zouaki. Ba fait na sambrier ki non parce que de rata pendant l'occasion au bima wana ba 2004 wana na ba fait na biso. Sambrier nango après Obijo yeki kolala tangi kolala bongo na ba 2006 na beti suna orchestre mike à quartier. Après 2010 nena ko intégrer sikoyo orchestre interprétation na RNG na Sainte-Thérèse wana to betaka vendredi, samedi, dimanche. Place na kene soko ko yekola penda sikoyo banzembo ya ba Grand Calais. Na za dirigeant. Ya Obijo na dirigeant. Ya orchestre interprétation. Ezaki orchestre ya papa na biso malo mavita, ezaki ancien bourgmestre ya Njili. Aiko sala bar na yemoko wana ezaki penda lokola genre yo bana interprétation kala depuis 2010. OK. Depuis 2010 maintenant kota ki interprétation to beta wana après 2014 na ko se retrouver na non banze munine o te kabino na interprétation na soto lo bito beta ngo pe biso lelo to na Eric c'est Eric ko ibaloga banzembu na yebaki nyoso sima na ngai moto ekopela ba kotungisa yo kanga se motema salima pesanga ya yo motema o salima ya bisala bato bayeba na kena kozonga banzembo lokola olukinga libala ngai mwana na boyi nakoka moyo lobi te okobomanga oyeba kamona moto soki akoboya nakena bena koyokola banzembo pena ya mikolo lina nalingaka lelo nalembi kobandela die lina osiliki na ngai se pamba olongoli ba foto na yo na ndako na nga likambo yango pe bana na kolobela yo po oyeba masidi matoi ye kolekaka moto tokena kolobela banzembo wana Michelina mokili ezali se monene donc tokena kolobela batapapata bulei banzembo penda vers ces années là après papa na penda na sepelaki na ye parce que abisa se tous openda bakaye nzembo zo beta bozo koma maloba penda kasone kola ba kuku kola ba rike kasone kola so banzembo kola ba rike ba pa so Koffi Olomide rike est-ce que toyo ka epena na l'espace Koffi pour la monnaie plus ça dans ça côté ready est-ce que toyo kola toyo ka pe kuku place que na oyo kola Nakanga langolanga site
soki olingaka nga imiselanga fisa ye soki olingaka nga alelanga aliananga oliati na suka nakotonda te ata batie mungwa topilipili eleki kolanda yo ye amolanga omoni banzembo toyende koyekola yango parce que interprétation ezalaka mpasi interprétation parce que bantu bainterprétaka nzembo bazo koincarne te namonaka totalaka bagene baye lelo parce que yo lelo ndenge ointerprète yo mo tu te dis que oincarne Koffi Olomide ngai Masidi tokutana na basene mbala ebele ngai te longola ngai nalongoli yo tia bato baotala bato bayebi sapatu ya artiste ya mpifo yeyo bato bayebi émission etalamaka monde entier bato tu bayebi na ba-États-Unis na bangola partout bamasa bayebi ke sapatu soki azoka interpréter motu nga nalataka mpe na nzoto wana ya nzembo ngana olingo olatela biso olatela biso poso wana ya Koffi Olomide selon na reke paro s'il te plaît pim 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 s'il te plaît un peu de bim bim Les vrais, c'est vrai, pas vrai, joyeux, basalarissime, l'amour, bolingo, nayo, yezali richesse, Nzambe sangisa, bestananga na ya Natalia, ayate, kotika ngai, awana kati ya motema nga, asi ya change makambo, akomisi ngai moto mosusu, na sourire yamba, akomisi ngai ngambo, miso ya pamba utala kinga, kata motema Hiroshima, emaye, Masidi, pembe, les frères, pembe, esalira, c'est vrai. Pas vrai, joyeux basalarissime, bolingo, nayo ezali richesse, Nzambe sangisa, estenanga na boyo ya bike, yete kotika ngai, awana kati ya motema nga, asi ya change makambo, akomisi ngai moto mosusu, afuriri ya mpa, akomisi ngai ngambo, miso ya pamba otalaki ngai, nakata motema Hiroshima, naike, isoya. Ouais. Mama lobaka suka, kitoko esa mabele, sirema ezali mpona no amona te ya bijou, la bibele de fleur bleu, motema pesa peleron ike, banangana ye barike, nakomana nga banga liwa. Et merci vraiment. Merci Eric. Eric, tu vas découvrir l'artiste musicien Sapato. Sapato comme na poto d'Abaneni. 2014 au comme biso na poto et au comme otali mokili ngo poto to moni lelo ba musique pe betame belé na poto to kota na biso mbala mona lisolongo ya musique lelo nakala to mona gifali abana ko sillonner abetaki yaye musique to moni ferre abetaki musique to moni lisusu papa na biso wera analyse nini o salela biso yoza mona poto betara musique à chaque fois analyse nini o salela biso na 3 concerts et beta maker. Merci beaucoup Patrick Masidi sa microbe avant na banda moni avant ba grand on ba beta musique et biso to kanga na poto wa vers de ino bakanga na poto to kanga na poto parce que moi ba combat mo ezalaki et tout musique no beta souste ndenge ba prestation ndenge ezalaka alors 2017-18 tu to comme ba confinement c'est nous qui jouait partout Suisse Allemagne to tourner vraiment même na ba tapis rouge on ezaki soki muto aye penda zo se retrouver so mon donc musique to beta et puis la musique moi il y a force il y a énergie on peut s'appeler que non soki muto aye on se retrouver alors là comme ça musique il y a tous les jours ba tozo lokola comme lokola kosa kosa on va faire suko baye ba noko baye ba ndiko beta en tout cas c'est bon là ma compagnie zongi même biso peto kocha ba date kala mingi te faire tout monde ko prester penda pour ça la fait bien analyse toi partout que nimbango te yo chadat ozano na nzela ko chadat ozano na nzela ko weli sanote analyse ni osala biso par rapport à la musique misato alebeti ba concert à misato YouTube beti en tout cas premièrement tout le monde qui vient à ce Fanjo Betaki Fanjo Betaki beaucoup là je le salue grand artiste
betaki ba concert na ye depuis na ba yo arena 2020 bilo mabongo c'était bien passé mais là on a remarqué que ba concert ngo ça reste pas comme un autre monde en question total que par exemple ba Zénith ba vena so ba papa chéri ba beta Bercy ba angia mazo mona penda que ba nzembo etanami ba noko ba s'exprimer nzembo penda etanami ça que ça on est selon nga ça dans les nzembo lokola total le par exemple le roi Bercy nazo na ngia koyemba kuku na Olympe ya papa na soko Felomide OK nazo elengi tam so ko sala vocal ya vena ngama bialo na nzembo vocal ça na ma Chantal na Bercy par exemple parce que to ba beti concert ça te ba musicien bazo s'exprimer leader ayembi banoko pe bazo accompagner leader ba yembi ba animateur ba boaki musique pe tikali ke boko chope na fête boye musique pe tikali mais ndinga fote musique bezo beta kitoko ba prester kitoko en tout cas leader yemoko coup de chapeau beaucoup la fanjo en tout cas o mi mabena musique bien na oye biso lobi na tango kala ba vie ba obeta concert tikali ba leader oyekola vocal à mabiala na concert na Bercy na ba arena yo ko li concert à mototé na ba Lille o ba tuko beta yo ko li concert à mototé na ba concert à Fali o moni pété ba bimisi mutu selon ne ka ba dire na yo artiste yemo nda yembi makasi yemo ko leader vraiment en tout cas a mi pesi 100% mais na nenga faute na nenga pena ya polémique té banoko ba s'exprimer té kito ka pena ke mvoka Matsanga na kolela ekitinga na motema ebimi ebele okanuka sotindika nalingi na yeba mashanti soki natinda mana mokili kaka pona nyokwa na bolingo na yo mimilita mama nani bazo osatiki veut pesa na moko bazo yemba selon yo zo comprendre nini ba musicien bazo accompagner ba leader lelo baza na boulotte to ba leader nde ba pesa bango chanson na te ni no ko faire comprendre biso na katwana non na katwana zaka ke pour l'instant ba leader yemo ka lina bon ko linga c'est trop dur leader yemo zo pesa no énergie makasi nde total la pe mais to ba te to marché à monter nde leader nde to ka ba masambu ba no comme sou ba lekaka le ba leader le ba eza cop na ye vous comprenez mais kuna pour donner bien faux à l'animateur so ko animateur ko s'exprimer bien wana usatse pena ke teno yo biloko kuvoa ndela usatse ke banoko pena bababi tango fort chapeau mwana pena kotanya identité banoko s'exprimer pour faut donner faux animateur na ndenge ya kunga boye tozaka wana est-ce que c'est la faute ya leader to ba musicien de ba travailler te to boulé kotana to pesa faute na mutute eza cop ya prêtre de to mona ba msuba o ba longwane ba loka ba nde ba lobaka keza cop à prêtre il est en train de s'exprimer d'abord c'est bino boko zela mais to pe pesa espace avoka ngope pesa makambo parce que na moni pe prêtre pratique la banoko ba avocat de mona na ba nisa pe achaka ba no ba chaka pe avoka mais banoko ba pesa makambo ça la bien mais cop à prêtre to mona ipe faire na Adidas ona yo Adidas faire santaki ni analyse noko sana concert à faire en tout cas Jet Set vraiment na santaki musique betaki bien noko pe o ba misaki bango lokola na monaki ba risé à gola sala ba vocal na bango ba senga ba bis en tout cas c'était bien on a pe banoko bazo meka penda ko cha mutu leader azo yemba mo pe azo yemba ça la bien analyse ni comparativement na ni comparaison ni noko sana ba deux concerts on a Adidas moi ba Lille moi ba Lille zaka ki artiste azo s'exprimer yemoko comparaison zaka yango na mais côté monsieur Zali maintenant prêt azo yemba maintenant ba noko pe bazo ko er moko pe boye tel mao ya ko cha moloko achepe boye ninga sala moi pe mukili pe sala moi ça pe mukili bien ndeti musicien gaulois nga vraiment naza 100% maboko pembe ngai au sapato on dirait analyse na yo yango na ngalo baboye nga pena na mongo so babiku naza gaulois wana naza mongo pena 100% nga pena naza mongo 100% bokela lokonde fa pekato na linga ve na ngenga sala boulot na linga ve na ngenga sala boulot na linga pe fe na msona ngenga sala boulot mais sauf que biso bon quand j'étais encore jeune janvier d'aller dans un orchestre c'est qui dans un orchestre faut s'exprimer les arabongo qui va pèse pena pas ça nord boye pendant voka ou pandi voka les arabongo
nous, moi, comme j'ai pas eu la chance là, et moi, nous avons chacun se tourne, et ça la paie bien parce que nous avons chance on a été. Et que se retrouver dans Bamboga, non, mais quand forger dans n'engue n'engue ça la bien. Mais sinon, nous avons sans polémique, ça que côté F victime, côté Bagolois, et pardon, côté F victime, côté Warrior, on est pas le barati. Et ça que Banoko, parce que C'est pas le tu barati, peux bah, ouais. soit tu peux mvoka pena boye que bima de débat public. Sans ta pena te. Oson pan. Mais tandis que côté mususu que banoko babimisi pena noko boye, banoko ba panza pena monte que senti pena que nati vocal mono linga na nini. Eloko nini batio na motema, pour eloko me boyanga e. Ne quitte jamais celui qui t'aime. Pour celui qui t'aime, pour noko pesi pena. O quand miso on a bien l'auto neni. Mais de Gaulle. Somon. Ozagolo. Toke na biso musika. Somon te mais bon, par exemple, batuna nova question te. Net na banzembo zo rene mikolo, na banzembo zo rene mikolo, vokola na ya nini? Par exemple, côté ave na ngai fanjo, vokola na ya nini oyebi? Ah, ya Mbasi, bon, malgré toi kita, Mbasi vocal ni mandako Simba, ya Nathan, Sindaki. Papa, sans microbe. Yo zalaka sans microbe. Na sans microbe, yango nazo yebisa yo, batu bada témoin na nga, na nzembo ya. Vokola ngweza nini, papa? Ata kutu biso basa, baba nkoni koni yo vraiment. Mais soko tcheli ba soki to tamboli na ba boîte de nuit na Paris, ba yebi ke wana sapatu ye wana puis voyez. Témoin tout na fait na ngamboshi ba ko yebisa yo, ba fait na ngamodoga mbaramba soki mwana wana. Malgré ba ndenge koni. Pona yo zala, c'est dû à quoi? Ba ya ba travailler te. Ba no ba travailler mais ça siko ça je sais pas comment na ko bango. Pona yo. Eza ko pa prêtre tout que non bongo non eza ko pa prêtre après so ba ngana bika ke so ba tikelo penalty tant so ba dans équipe déjà to ba tikelo ba coach na match. Yo mo dit ça match ça so ba coach na match. Prouver ça a quelque chose. Imagine toi siko ba série ba ne wana vena biso efanjo. Vena biso faire gola ba hérité wata la pulga. To so beta na ba mouvement. Ba fena so ma bialo ba Jackie. To beta na mouvement. Bon, après ça se peut l'engi, il y a un mouvement parce que vous m'avez fait parce que s'exprimer. Aujourd'hui, c'est pas pareil, mon frère. Les gens ont monté. On a tout cas la vision ngambo ya grand arena Paris. Tout cas la vision na ko ngama débat oyo ya ba bolo ba wa. Tout la bena wenye maison mère, quartier latin. Tout la série quartier ta ku série bena ba vena so Suzuki ba modoga barambwa. Oka bena ba tikeli fe na ngai modoga barambwa nzembo. Pona yo, modoga barambwa ali depse na kolela lelo lokola. Vous avez vu Pessi Makambo. Mais le lot, il n'y a pas, ils étaient, le connaît sous ça. Et comme beaucoup plus leader, il y a beaucoup, mais ils appellent jeune, noko basa pe mena ba leader, pe o baso pe sape, pour son bazali, mais ba leader pe fungola mutema, ba mbisa pe ba ya po, et ça la bien. C'est tout à la grand arena, Paris grand Paris arena. Ah, Yahweh Ranson. Analyse Nino Sala. Les rois de la forêt, nga bien que père. Parce que nous sommes tous sur la mandenga mambakati ya mutema olingi mutume au CP loko mais ça sert de commenter dit n'importe quoi sur la télé mais phénomène ngama analyse nino sala kuna na kati zolo ba mapea analyse no sala ke musique beta mingi toko ndé na lingela pena prêtre yemba parce que na tour ayaki wana na concert wata ngai pena via yemba ba demi tour wana na mutema nanga. OK. Spinanga be avinga mataki wana fallait pas beta ba demi tour ba beta ba si on va beta kyango demi tour na scène na la scène musicale na la scène tu vas beta ba na ndima na mona tala ke bon tape sur ba extrait total la na mona ke pena te mais là na mona pena grand prêtre de la forêt tu as beta na grand Paris na confusion na grand Paris en tout cas le roi de la forêt coup de chapeau et puis natala ki côté avinanga Jean Goubala lobaki tango kita rezo beta. Nous avons évité à Mabanga, mais c'était trop bien, toute la musique s'exprimer parce que ça, mouvement mounene, juste, pas que ça, remarque, belé, dans un maestro, mais. Na ba ebele ba lobi, na concert à Grand Arena à Paris, ba kende ko sauter. Ko yemba peneza la gimo. Inayo. Tenanga vient s'exprimer par rapport à ma Mikoleleka qui, nan retour ya roi, en tout cas, na moni pena geve, à s'exprimer qui pena. Par rapport à ça, on doute, mon pena ve pena gi na beti demi tour na village natal moto amemaki ngai awa démissionné na boyi kotika motema nanga
ezanga responsable na kokoma clochard. Vipena turo aimbaki pena, et puis son fils il était là, Gogo ya tembe, accompagné qui papa na ye, sala qui pena bien makasi, et puis ba ngabi na linga pena pe bongo, abetana ba mission oyo, ba utaki na une énergie na kisasa, et na mboka ba betaka na ye bazalaka na ye. Est-ce que espace? Bazo que espace ba sesima qui pena bien na début ya concert, na mona ki ba ya, ba aimbaki pena kitoko, choral kitoko, et na linga tabetana mission awa po, mission awa. Bakoma mo biloko moko boye sala bena bien ndenge fe betaki na équipe wana mais yo sepeli nango mais na ba ebele balobi eza musique bango baza ba musicien interprète. Est-ce que comme la yo maloba wana? Oui basala ngo bien parce que interpréter quelqu'un c'est pas facile hein de interpréter boye. Ah wala po komi na kwena yo na place yo vanda ka ko interpréter c'est facilité. Net le monde jeune moko interpréter qui vocal ya fait na ngai boa. Panzana ki bien. Panzana ki bien, comme on les autres qui mangaï, comme on le mongo boy. Inongo. Voilà. Bon chanteur. On a côté moins côté côté. Qui n'a bien. Côté côté parce que y est mongo donc. Panzana ki bien, bon chanteur. Bon monde. Donc yo yo interpréter ça dit que non ko pena panzi yo bien, bon monde. Osomon. Parce que les gens ba kuti mouvement déjà talaka banda qui intervention rapide ti to comme lelo, to boye wana, et ça répertoire. Ça répertoire c'est normal. Yangi mago akosa autrement il faut ba interpréter biloko batu ba yoka wana nostalgie mais après ce que bisopeka tout la ba artiste na posa GVP pour afula ba ndenga fula talate ça on peut chance wana ndenga fuli ba Jamaïque fuli ba Sabo tout ça là on ba noko pe pas c'est même pas tika pe ba evre na bango mais ils ont bazano ba jeune ainsi que biso na bango pe to kendeka juste na mulongo moko po mo bana pe yokana ba pe misa ba to bundana na bango pe po ça la bien. Na ebele ba oloba wera soka yo beta awa. Premier concert ezaki curiosité, deuxième concert on dirait batu aux alamans hésitants. Vous avez participé dans idée wana. Ça yo black part Patrick Masidi. Batu balinga ndole na mboko ya ndenge osakana te. Donc so biso ne basela so ba sambla no kenanga tapé rouge te, no kenanga jonga te, no kenanga boité mais ba mouvement oyo pendeza ke no et chez Jarana Kimi par exemple le ba victime ba jet set ba quartier latin so ba ko beta awa bino mo na rendo mine sala magati même bino ba journaliste botonda na wana parce que ba bi ke artiste ba ye matière osomona donc batu balinga na bango ndule batu boyana bango parce que ba œuvre yo le roi de la forêt sala ba œuvre yo wenge maison mère sala ti lelo mutoko bosa na ngwazate apa so longona no wana wenge musique maison mère beta ba œuvre belé donc toko ignorant moté donc batu bakoyana bango les gens vont venir ba savourer musique bien donc ils sala bien. Est-ce que le logo au long de ce pays peut monde user ma casse d'interprétation mboka na yo surtout kota ba désémiste nga penda kota ba désémiste wana penda na lala wana akeba mutu pas zo compliqué mikolo ba dona zali aza désémiste mazo qui ma côté ya Gims est-ce qu'on interpréter les biso les Gims congolais Fabregas les Gims congolais comment Gims ngana sepela na nzembo ya maestro tanga zaki na maison mère et puis banda wana ti lelo nazala na wana mashi ya mote kwa nzembo ebetaka ya Diego musique wana pena nzembo wana donc ti lelo na yoka yango bolingo ya Diego ivi matondo Diego lela ivi matondo Diego alingaka yo na motema kolinga motona katia motema pesa nango kaka lwaya nati Blandine Pemba na sepela na nzembo wana mais ba siksa lelo vraiment tellement na kuma concentrer na chacun son tour biso na bien nana sala congolais donc sepela ninga tonga za pa wera dans lelo boyo na vocal wana na chant wana na ninga dusaba type à part ba ya mado ba nini mais ngana sepela pena na nzembo na yo wana ya Diego musique dans sa biso ya carrière solo na banzembo nyonso ya beti ba mon pepe zali wana na yoka ndeto kutana wana ba réseau mais ko so pena ta ko vanda ngo boye ndeto ndenge to vandela ki ba Diego musique non na za na ngote tamabe maestro chez Sali
Les maîtres du village. Et puis, Congolais, comment on est là? Mazo boya mutu mapesi mbo. Les maîtres du village, en tout cas, force à toi. Na mona gani la soya Zénith. Et toujours grand, on a dit que date c'est gopé sama. Et le job à Roya kara to sepela ndenge za la ramène. On a nini? Nani la soya ya événement zaki na mona. Album Otalité mani la soya Otali. Mais masidi na ko sayote na loba vérité hein. L'album ne yo kité manilation ne Otali. Na loba vérité. Lobi la biso vérité. Ndeto mona ba téléphone na biso boye. Et ko remplacer ba télé. OK. Donc ko rater le côté. Ko rater pe album nete. Non, album na ko mona na boyité, na tala ka otambolo dendo. Otambolo dendi, na tala ngo. Na tala nzembo so solo la nini. Musique, mugezo a générique. Kimi rumba mugezo. Ya mado, oh so ya yo. Mado shoko frappa. Mado sta la tibia. C'est ça la fabrication. Toi spécial hein. Toi spécial hein biso. Na musu na mona gi c'est extrême musu na tala gi ya butu kutu Brenda. Brenda ma bongo. Mais nzembo ekota ngai eza tala nini? Nzembo ambela Brenda boy. Mai Brenda ma bongo. Mais eloko ngai ekota makasi na carrière ndeko na ngai ya Oni Britannique na vanda pe na matete na ngufu wana na pesi bana matete mbote. Eloko ekota pe na makasi tango surtout kota Diego Musique. Neso nzembo wana deux fois te. Nzembo wa Diego Musique wana. Nga pena nga pona longo za Congolais. Te fola longo. Nzembo Musique, Diego Musique. Ah non. Après ça, ben énergie mobile, man, voilà, to sauter la biso. To sauter la biso, oh ya fabrica. Sans polémique, hein? Ouais, sans polémique. Au bien, on a reçu polémique, mon lobby sans polémique. Au petit mutumbote, mais au bétier tiré. Non, on a pas si président, philosophe bote, mais na n'engue passé, moi si on se banda carrière solo sika, et bah il a l'obaki, faut éviter bah épine, faut éviter bah balcar. Yo selon oh éviter. T'en éviter dans le vérité. Ndenge na oka musique moi tena mbelo banzembo lokwa basilikani ba matu ba nini parce que na yoka ngo parce que ndeto kota l'interprétation ndeto kota na bandi carrière solo boye na comment concentrer mingi na ba ko créer banzembo na nga donc des fois t'as pas le temps même bon juste la featuring na ndeko na ngai nani na ndeko na c'est inséparable disque bimi mais on n'a pas encore non juste yoka ngote par exemple na mona ki na tala ki affiche kitoko na moni bestra clip kitoko mais non c'est un album de on se lobi mabe non c'est comme ça la vie habité tango lo banazwi tant yo kangote o sa religion na nini na album est accroché to album est communal nous te touché place yo linga ke komate ou bien tango lo bozwi tango tala ngote za ne absence soki na lobby album na accroché wana na ko lo mabe. Ça moni banze musu na tinga bona misaki nzembo na ngai ya mwa bana ti siko pe tam sope pe na no bien monté par exemple même écoute bonio mayango ça fait déjà 3 ou 2 mois mais OK encore lelo parce que nzembo na ne komeli na matoyité musu pe comme promotion nzembo musu pe ça la promotion yango moko ekotinga boye ekotinga go OK na jipe pe singa nga si on comprendre yo zo biso ke album na moto sala les inséparables oyebi titre album mais nzembo ne na nteka ko nzembo na comité na quantité ça phénomène hein maman na phénomène ba vie na yo akwa mi goto mo sala ka ba vie je kama ba vie yo na bisa yo o mutu mo fi ato ba lobelenga shuro na mais yo pozo cha mnogo bele boy nzembo za kana enka na papa yo kane nzembo biso peta musique pona lo ba vite to yo kane nzembo parce que vous avez tam so sali 100 000 films papa so sal moko ya 200 personnes bo mona tam susu 30 personnes ba e ba bilo ko so sala sko ba to ko ma expo be comme ya ba vie et comme ya boye nzoka to peta na musique etika la batu vous observateur en musique ancien peu consommer musique lo ba biso la lelo ba faire ndé ba sala o ba sala na ba fali pour pande ba sala o ba sala à part bango na génération banane au mona boy ba envisager lobby ba ko remplacer bango lobby biso ça pas tout un peu foyer soit yoka maxi single wana biso to continue ka frère papa ndeko na ko buka la terre ça yo pourquoi belela ki boya makambo ezali minene ngayo na kosina makambo minene ngo to continue déjà na chez parce que tout le batege à part ça la ta moko to beti nzembo mo lobby non te ba yoki ngo mo lobby déjà bino avant ba o bazali bosono yo kuto nié na no album ba to mususu yo nzembo non na cocher c'est trop dur batona
lokola maestro 10 ans de carrière déjà, il a fait beaucoup des albums. Tangelo Baya Mado, Tangelo Tambolo Dendi, Tangelo Njoto Ebinate, lokola Ebina Kaka. Ils ont un titre, ou peut salir pe succès na mboka. Musuto kuna ba chana nuboye, musuto kuna ba nzembo ze bele bele. Mais sauf que musique na Congo mikolo masidi fo ba komi lokola na state. Boloke na ndenge na yo. Omone kuna ba momboshi abimi, kuna misu lokola abimi. Côté générique hein. Est-ce que vous avez appelé ya Robino? Ouais, ntango shomi azalaki na yokaki atabwaki chana nuboye. Chana nuboye. Nazolo ba Robino, shomi te? Ntango shomi azalaki na mouvement na ye. Yo ba simba te na moni. Papa, moni pe musique yango to beta wo masidi. Ebisa yo. Ba papa yo na ba simba te do. Ba papa ba passe bazali pena na biso ba nonso ya lelo. Bazolela ba fena so madilu bazolela. Bazolela ba papa lombo bazolela parce que musique yango ya lelo to vanda na palo tali pena nzembo kai maboko tali nzembo bia yango to na beta na fena ngamboshi ermo no linga nzembo pamba te to vanda la gala latino ermo na zongi mwakala ermo to vanda la latino parce que to beta banzembo yo ezoko edike mas banzembo ezake zana nzembo zana fond oka nzembo ndenge butu ekoki miso boy pongi ye or noir monoko conjugué le verbe et sanité zate nzembo bande bandaki tina suka oki bakita na yo s'exprimer parce que tozunga na moi série wana tozunga sapena musique na chez lokola vena so faire gola nenga betaka lokola vena so di cap nenga betaka malgré bato balobaka mo totini mais ça va. Ça va, la musique est bien, c'est bien. Pardon. Bien, allez-le. Pardon. Donc là, ça va falloir, ça va faire. Non. N'habitez, n'habitez pas bien, n'habitez pas mais n'habitez que vient so Kofi Olomide a toujours wana na stand wana malgré pe que lelo bato mo lo ba mingi ke ba préférer mingi ba ancien succès qui va biloko lelo mais toujours na cap so ikuku lelo o mona ka lokot magi lobby o ba penser na préférer na yo ka yango wana kuku ba ali mukarame o préférer Kofi na kikala na ye etikala ba chanson anthologique wana so to lobby to lobelango lelo na kilelo o nani wana ko remplacer Kofi avandi pe na musique et tia bango tu wana nana ko remplacer Kofi azate nana ko zasko na balbani na cap wana répertoire cap wana banoko basali ba chanson anthologique wana likolo makasi to longona so Kofi po ya rosa souté pas chérie hein OK un choix le roi de la forêt baba na banzimba bien Yacheta gola aussi banzimba bien soki banzimba lokola ozoluka mosika tala no pene na yo vino so fali pe ana banzimba bien bato balingaka nzembo neti ngana lingaka banzimba ze belé banzimba belé bana ba trois chemins ti lelo banzimba zali mais kilo wana ya chacho wana resa yo jora no longona no ba Kofi longona no ba Fali longona no ba nani mais na bino ba jeune pose jeune quand même jeune quoi na jeunesse oui bien sûr to kena biso ya to comme na so bina na suka émission na bino ba jeune oya lelo banani bazo impressionner tongo tala jeune olobité yayo pe a booster a nyata yayo pe awa akoya ko kanga ba to bossa boulot bien si so to super par exemple belé logo là ba moto na tembela pulga bientôt concert na dom le 24 PC ba champion passé ba mbote belé junior check fou le roi de France force à toi Stomy force à toi donc what a vraiment en tout cas il peut na tala même structure mouvement sentir ba noko pe s'exprimer côté na lo ba ikutu te voilà te pe noko pe na ba s'exprimer mona ba miyembe bazawana ba otindika penda bien foudre tout ça là et que dépenda bien et puis Fabregas Maestro pe okende bien depuis que pomba ba okende bien ba dia ba tout ça boulot bien attends on aussi ça ba bien affilé tout ça belé ba c'est belé je to kota beka na kafriage wana po et ça la beka bien pas to comme une suka émission na biso mbote no pa banani po lelo nazangi na ya koloba en tout cas na rosonge la bino pas sans microbe Patrick Masidi merci nengo ya mbinde kona yo artiste sapatu ya mpifo mingi ya koloba ezali mais to ko développer to ko décortiquer chacun son tour bientôt
maxi single 3 titres déjà aussi ça qui déjà donc clipper malem ça c'est projet na moi projet no pena na moi 2-3 lignes moi ya bien projet les années projet na ngai ezala que non si ça qui déjà 3 titres déjà ya maxi single na ngai chacun son tour le tobaki chacun son tour chez les coiffeurs hein le quoi na salon sans microbe donc kataka moto na moto tournaye donc yo pe tour ya sapato oyo pe tango sapato doyemba tango yango yo likambo na tango ope tango sapato yango yo bopesa ye chance akoyoka bopesa ye matoi donc toi tu esilaki déjà toi na mwa bana toi na bonioma toi na afro l'argent toclipe moko tokipaki déjà mwa bana la totikaki so toclipe tokoyoka mpe na suka mpe nayembela biso mwa bana mwa ndambu mpo tosukala kaka na wana na mwa bana na mwa note oyo erik akobetela biso mwa bana erik naokiango te ya nzambe na ngai voilà biso tozosukala biso déjà awa la émission yo sakana na biso oyeli biso ata mwa kofolo mide na biso koto ya ndeko na yo fali pupa oyela biso ovandi no mpe kote moko boye oyo kolinga sakana na biso nga na desannonce na nga déjà biso oyemba boye mona eleli donc tokeka na mwa bana po ezala bien vraiment. Voilà, mesdames et messieurs, tokomi na suka émission na biso, merci na bandeko nyonso batali biso, merci na yo Eric, merci na Diz Pamela, merci na Misapia Kilo, bomonaki image ya propre bongo, bienvenue ngoy, merci na Junior Botas depuis Belgique, Patrick Bendera aux États-Unis, Alain Salambi na Paris, émission ekomi na suka émission, tokomi vraiment na suka émission na biso, tokomi na suka sapato, yo dédicacé na yo yembela bango, yembela pena bango zwata na ona bango afulantene. Saf Bengazi na 91 chez Irène na Bosanité la magnifique ileke président Wilko Kalume ser na ngai Pichu Bokombo ya Talo mère double na Bosanité Annette Crescent Miss Bantou na suna tali bongo suna kotala bongo fe na Fredi Matondo ya Nadine Bauma na Bosanité Dani Kisungu ministre en direct de Kinshasa directeur de marketing bosa pena ebele na Bosanité noté Motanga na sisate na macho si matata Ange Céleste to baleki kotika petit na yote choisi matata zalaka nanga choisi matata zalaka kitoko sa reproche engangeli na ya nzoto sanza kutu ekosinga soki aza koloba bamupende bakosa engaye na weye Eric Kangaye Bijou bakomo azalaka kitoko sa reproche Atalia azalaka Omingi kolobeza te na lingi bino ya trop c'est pas du 10e étage bosa ebele Morgan Meza Eric Bukena Gelor Nzambe bosa pena ebele artiste sapato yeyo on continue toujours à consommer moi bana tous ensemble ça bouge pas Nikota merci beaucoup ah maman imalela ureli malela Delphine Lumbila mama wipa Jerry Kiaro ah nawe mae você silati